mokile kelama esalima mibu hebele olelo ye bandite bote na bino bande ko balandi ya vuva mu télévision etando ya bonsomi ya baindo liziba ya boyebi pona baindo ya solo tozongela ka bino tango so matondo bino baye opesaka tango pe ngonga na bino ya kolandaka émission ye mokolo lelo émission oyo ekelama sena likanisi moko ya koluka kotangisa baindo lolenge kani manaka na biso ezalelaka kolanda bon calendrier na biso africain nde bongo mokolo lelo kati na manaka na biso tozali bongo mkenge tukumi bale na mibale na sanza ya mibale kaka na bopemi ya motoba pe na mobu mokama na tukumi sato na mibale eloko na biso pe kaka ya mvula ntete wana kolanda bongo manaka na biso soki tokobalisa yango na manaka bapaya mokolo lelo tozali bongo jeudi le 12 novembre 2020 pona nini tokobalisaka manaka na biso na manaka bapaya po ete lokola lelo oyo twali na ino na calendrier bapaya lokola calendrier na biso ezali bongo koya pona kokota lisusu na kati ya bongo ya baindo yango tina tokobalisaka po toyeba nanu lolingi nani manaka na biso ali kotambola kasi kolala pe kolamuka kino manaka na biso ekovanda nde yango ekosenga tokoma kosalela pe toyeba lolingi manaka na biso etambolelaka kasi tokosuka kaka te na kopesaka bino manaka na biso baindo tobe bongo manaka ya mokolo lelo tokende pe lisusu na tina ya kotombelaka babotama elamu na baye oyo babotami bongo mokolo lelo nde totombeli bino banso bisika bozali babotami mokolo ya lelo babotama elamu na bino tika ete ekimi ya nzambe ya bakoko ebakisela bino lisusu mikolo ebele na kati ya bomoi na bino pe kolanda bongo lisenga na bino bandeko balandi tolengelaki pe mpo na bino elema moko mokolo lelo bolanda yango na bokebi po ete biso tolobaka ntango toali kotala eloko toyebaka nini ya motuya oyo ebimi na kati ya eloko oyo toli kati na kotala nde nsima ya kotala elema oyo biso na bino tokozonga mpona kotia bongo commentaire. Les noirs là, vous avez un problème ou c'est comment? C'est vous qui dites, oh, on n'a pas de relation avec les ancêtres qui sont morts, oh, les masques c'est sorcier, quand vous priez, vous parlez au nom de vos ancêtres, c'est sorcier, vous êtes perdus. Mais j'ai dit, maintenant, Marie là que vous partez prier, quand vous agenouillez, c'est pas quoi, c'est pas un statut ça? Ça, c'est pas sorcier. Oh, on dit c'est pas bon de s'agenouiller devant les statues. Maintenant, Marie, est-ce que Marie, c'est pas un statut? C'est pas un statut. Marie que vous priez, Maman de Jésus, parlez pour nous. Elle n'était pas morte. Ou bien vous aimeriez rester toujours même esclave jusqu'à être même, vous priez les ancêtres des autres au lieu de prier vos ancêtres. Parce que même Marie là, il vous ressemble pas. Hein? Mais je n'ai jamais vu une Marie blanche, une Marie noire. La Marie là est toujours blanche, c'est la sœur de Jésus, c'est la mère de Jésus, je sais pas. Mais c'est quoi votre problème? Oh, on n'a pas de relation avec les morts, les saints Thomas, les saints Philippe, les saints Antoine, les saints des saints que vous priez. Aujourd'hui, c'est le jour de Saint Thomas. Aujourd'hui, c'est le jour de Saint Antoine. Aujourd'hui, c'est le jour de quoi? Comment on appelle ça? Les trucs là que vous mettez ici. Madjifou là en français, je sais même pas comment on appelle ça en français. Mais c'est quoi les jours des cendres? Vous mettez des cendres ici. Tout ça, c'est pas sorcier? Non, c'est pas sorcier ça. Mais quand on vous parle des ancêtres, on dit prenez soin de nos ancêtres, prenez le temps de parler avec nos ancêtres, faisons les cérémonies, parce que c'est eux qui nous ressemblent. Non, c'est sorcier. Linda, t'es perdu. Linda, tu vas être jugée. Quand vous priez Marie, là, vous ne serez pas jugée. Vous voulez être aliéné, même aliéné dans l'aliénation. Non, franchement, les noirs. Dites-moi, c'est quoi le problème? Si c'est moi qui ai les problèmes avec mes hormones de grossesse, si c'est moi qui ne comprends pas, mais franchement, je suis au bout de ma vie. Je suis au bout de ma vie. J'ai jamais vu un peuple qui n'est même pas capable de comprendre les choses. C'est-à-dire, nous, on ne comprend rien en fait. Les noirs, on ne comprend rien. On ne comprend rien. C'est vous qui criez, laissez Mahomet, c'est notre prophète. Les noirs, je suis au bout de ma vie. Au bout de ma vie. Non. Matono mingi bande ko balandi, buti bon kolanda bongo elema oto tsaki pona bino mokolo malilo. Wana bolandi ndeko na biso ya mwasi o azali kolobe pona bino baindo. Bino baye bolobaka bokoko ezali bondoki. Bino baye bolobaka kosambela baye oyo bazonga tobi baye o bakufa ezali bondoki. Kasi ye patuni bino mutuna. Sika watango bino bozoboya kobela bakoko na biso, ba ancêtre na biso. Bon na tango obino bokendaka kofukamela. Ba ancêtre ya bapaya, tobi kiko ya bapaya, ya Marie. Na tango bokena ko célébrer ba journée oyo ya ba saint soki banani obosili koyoka wana ezala bazali bato bakufa te
bazali bike kote okenda kofukame kaka ya biso nde ezalaka bongo bondoki kasi ya bango ezali bondoki te. Or bayebi ete na ntango moto azali kobelela baye oyo batika ye nde ezali sika oyo force ezali yango bakoluka kokata bongo relation na biso na baye oyo batika biso bazonga liboso na biso to baye oyo bakufa po tozwa bokasi na bango te. Baboyi ya biso balobi ya biso ali bondoki ya bango nde ezali bongo ya solo. Kasi lite oyo esengi toyeba ezali nini? Nzete po etelema ezwaka bokasi na yango na misisa. Elingi koloba biso po tozala lelo ezali grâce ya baye oyo balekelaki biso lobi. Tozongisa bongo lisusu boyokani na biso ya malonga pe tobelela bakoko pe ba saint balongo oyo ya biso nde bango nde bakopesa biso bokasi mpona bomoi na biso kasi totika bongo kobelela ya bapaya. Matondo mingi na bino bandeko balandi tozongisa bino matondo bakopesaka ntango mpe ngwa ya kolandaka émission na bino mokolo malilo pe toyebisaka bino ntango nyonso ete botikalaka branché na chaîne na bino Voix mu télévision mpona nzela na yango nde kofaire découvrir bino ebele ya makambo oyo bozangi koyeba kasi lokola na eleko oyo toyei nani esongi ya nzila baye mpona kotangisa bokoyeba yango. Kimia ya mfumu kimbangu kimia ya nzambe ya bakoko ekoka lisusu bongo koyingela okati ya mabota na bino mpona biso na bino tokutani bongo na mbala ya nsima nkenge elamu na banso. Ibele ba yebite utamokile kelama esalima mibu hebele olelo ye banite